Coucou la famille. Bonsoir la famille de Miss de Miss. J'espère que vous allez bien. Bokota. La vôtre est déjà là. Bokota, Tobala, Masolo, Nabiso ya Poko et Lolo. Coucou la famille. Coucou à toi Bélice. Baba. Coucou à toi. Hein? Voilà. Coucou à toi, Godelise. Peuple toujours, voilà. Mikole Bélé, peuple toujours de moi. Coucou à toi, peuple toujours. Boni et Ambo Elkin, voilà. Coucou à vous tous, la famille. Ceux qui m'ont zali, ba cœur, ba j'aime. Et ça, la rabiso bien à direct, nabiso. Et ça, la bientôt sécurisé direct, nabiso, de tout ça, la. J'espère que vous allez bien. Bo bengue langa bandeko oyo. Balingaka Miss de Miss tango akotaka bo bengelanga batu nyonso baya to solo la impolitesse na kati ya libala mama bokilo abomeli mwana na ye ba mabala ezali solo euti Kinshasa te ezali solo ya poto donc ba mama bokilo botika kobomaka mabala ya bana voilà botika koboma mabala ya bana ezosala bien te. Comportement na yo mama ebomi mabala ya mwana et nazana posa ya ba jeune fille ba jeune sœur bandeko nanga ya basi boya to solola tokoyi kokota kaisuna ba jetro te ya ba mama na biso ya ba makambo bango bazosala non eza tant yo moko otelema obunda pona libala na yo et surtout na mutu osi abota okolinga ateka ko banda ko bimaka na libala o banda ko bima na libala nyonso ezaka te mibali nde mabe basi nde bazape mabe biso basi toza trop impoli basi toza ba impoli makasi Véro Mataba, je salue ta présence. Bonsoir Brecken de moi. Merci beaucoup Brecken Bayaka. Motema ya te dit voka garçon référence. Mabala na biso mingezo kufa. Santé ça va Véro Mataba, santé kitoko nzamba zo sala grâce. Yebi biso vivaka na ngolu hein. Biso vivaka na ngolu, donc ngolu sur ngolu, donc voilà. Na sûr que bino pe ça va. Na sala publication mo bwewana na tongo juste pour na koye baba santé na bino, la famille de Miss boye singa ke tout va bien. Et zala qui vraiment esengo makasi ko ka ke tout va bien. Voilà. Bo bengelanga batu, bo partager lenga direct oyo, li solo ya somo eleki na poto. Li solo ya somo eleki awa na poto. Bo bengelanga bandeko nyonso baya kokota soni mingi. Voilà, coucou la famille de Miss, bonsoir. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Merci Melot et Medjo Masidi. Merci pour la cœur ébélé. Merci pour la cœur. Boé bisabango que la nôtre est déjà là. Voilà. Tomata, cœur, j'ai besoin de cœur ébélé sécurisé direct. Voilà. Naomi Kabanga, je salue ta présence. Cœur ndeleka ébélé pour direct. Et ça l'a vraiment. Et ningana quoi. Voilà. L'autre fois, je n'ai présenté déjà. Je suis la vôtre Miss et Miss Tanyalo Mukoko. Na sûr que boza bien. Ponga inzamba zobate la kimi ezali naza vraiment bien. Voilà. La famille si. Tomati si cœur ébélé. Et au sala kef. Direct nabiso Facebook a signalé que kuna ba solo makambo bien. Voilà, tia ba cœur ébélé, tia pena ba cœur et les kato comme wata ba 1000 et quelques. La famille de Miss nalinga bino na tina, nalinga bino tellement makasi, vous êtes ma famille. Merci pour le cœur, merci pour le jeûne, merci pour le partage. Que Dieu bénisse tout le monde. Voilà. Si tia kamba merci. Bobengelanga ba un bon tonton. Ba une grande dame, bo bengelanga ba mama na biso, ba ya ko vanda na kiti ya liboso, ba ya la vôtre alinga swana ba mama na biso. Mama bokilo apandi libala ya mwana na ya mwasi na poto. Ezalaka mama. Nini yango boye? Mama soko si okoli. Soko si okomi na age moko boye. Kindumbe simba asusu te Natasha Kalemba.
kindumba na ba mama simba sute mama soko moni okomi na âge moko boye bana déjà babandi kokola bana babandi kobota mama soko si okabwana na libala yaya mama kozonga sute o se marié na mobali moko boye o na chéri moko boye tika bana bazwa peta na bango tika bana pe bazwa tan na bango basala libala na époque na bango toboyi mama ya Hélène Mukoko je salue ta présence ya Fernando Mukoko Nasi Mukokote je salue votre présence la famille boya koyoka boya bandeko nanga basi bandeko identifier ndeko mwasi oyo yebi ayoka kate ndeko mwasi azaka impoli na mibali o afinga ka mobali ya mama na yo ya papa na yo yango nde tozoboya tozo rate mabala pona tozwaki ba éducation malamu te pa ba mama na biso tozwaki ba dictoko sa te po lelo soki tozaboye na mabala na biso ba éducation ba parents na biso et contribuer na ba o tozo mona na mabala na biso eza ba éducation ba parents na biso nde yango tozo reflecter mwasi nyonso mwana nyonso mobali pe mwasi a reflecter kaka éducation o azui et pas na bango soko ke na libala comportement na yo ndenge ekozala mwa mukio komona mwa mama na bino na kati alors ba mama baza censé mu peshu ntilulu ba mama poto boza censé akopesa biso ba conseil ya bien Pourtant, tozo kende mabala. Lokola bino bokoma kolinga biso to kende mabala. Po ba mona bino ke bobali saki. Bo pesa ka biso pe ba conseil. Po bisika tozo kende ndako mabala. Mibali na biso bazo réclamer. Mibali na biso bazo benga na biso. Mibali na biso balobi ba lembi biso. Ba impolitesse. Ba langage na biso basi ezama be. Yango ezo sala ke ba divorce koma ebele. Yango ezo sala ke tobala te. Basi pe bazaba minoko papa basi botika impolitesse totika impolitesse mama bokila bandi libala ya mwana yepona nini boyoka. J'espère que boza bien tozo matate et kosala bien te bo identifier na moni présence ya belle sœur de moi ya sur Jocelyne Victoria voilà motema ya Ale Makitu voilà liso na biso ezaboye eza conseil oto opesa na bande kwa basi pe eza conseil to opesa ba mama bokilo ba mama bokilo baza ngai na yo toza ba mama bokilo ngai na yo toza bana basi. Merci beaucoup. Ba papa ba lembi mabala na biso. Ba papa ba komi ko bima na bango. Ba papa ba komi ko tricher pona nini munoko impolitesse abasi. Ezana ndeko na biso a mwasi l'autre fois na sola ki masola peniel. To mona ki masola peniel ne kitake mataki. Ndeko moko mobali autai ko benganga. Li solo ezandenge nini. Triste réalité et c'est passé na mboka Belgique. Et c'est passé na mboka Belgique. Li solo ezanini. Ndeko na biso moko ya mwasi avana kana mboka ya Allemagne. Ndeko ana mwasi avana na mboka Allemagne aya poto mwana mukie. Bocha na bino ba commentaire ebele, bocha ba j'aime ebele ba cœur, soko za na posa ya ko intervenir obengi na numéro WhatsApp ezalaka wana. Voilà. Po balobi ke mis chaka numéro wana po biso no soto benga kato sololaka. Voilà, merci. Ndeko mwasi avana kana na Belgique. Avant en Allemagne, aye poto mwana mukie. Tango aye poto mwana mukie, et salut que azana bandeko baleki na epe ya basi na mibali na sima. Ndeko akola na ndakwa na mama na bango na papa na bango nyoso bavana en Allemagne. Bato boya poto bana mikie, boya ko vanda, boya ko yoka solo, boya ko zwa na bino conseil. Po ba mama o bayana bana bango bana mike na poto awa bango bakanisa bango nyoso baza age moko nzoka ekoma na tamoko mama soko yaki na mwana muke na poto tango mwana bandi kokola yo so sali musalo so sali vie pesa pe ba yaya chance bazwa pe bana moko abie bakende ko vanda pesa bana conseil bozalaka wana pona ko conseiller bana tozalaka wana pona ko conseiller soki tokanisi ke toye poto bana mike nde ezali synonyme ke osala bêtise na ndako libala eza berere soko kanisi ke koya poto mwana muke nde lakisi ke makamususu ya libala oyebite eza berere ba réseaux sociaux ekoma misa koma ya kozwa na o conseil kolanda no ba mama kalateo
ba mama na basisa ba posa ya kolinga te ba mama na basisa na ba posa ya loyenge te bazokota bana ebele na berere bino batali boso Rita Kimbweni bozo welela kotinda bana na mabala nzoka tango zotinda mwana na mabala mama zwa ta ko conseiller mwana zalaka na sima ya mwana na yo pona kopesa conseil tala bana bakomi ko kene mabala bakomi ko zonga bakomi ko tika na bakoko na maboko oh bana nani bana ya bakoko na ngate bana ya mwana na nga bana ya mwana na yo mwana akomi na bakoko 4 mais yo zotika kimobulu te mwana akomi na bakoko komi na 4 koko mais mama yozo kondieka ko bimana mibali libanda ha ya kukuna poisa voilà awa biso sola ba triste réalité to condamna te to pesa ba conseil place baby to bongisa ezalaki na ndeko mwasi avanda na mboka Allemagne aya poto mwana muke baza na famille na bango papa na mama et les enfants et ko sala que bavandaka et ko koma ke ndeko na biso mwasi akoli ndenga akola na Allemagne asala que azaka na copain na emoko boye bazaka na ye baboti mwana liboso et ko sala que na mwana na liboso baye ko kabwana ko mobali wana na fi wana bakabwani tango bakabwani na mobali na liboso et ko sala que ndeko na biso ami balé lokola azana grâce na ye nde to kobenga azana grâce aye ko zwa susu copain ya mi balé tango azu copain mi balé et ko sala que copain na ye wana aza garçon ya Londres bokali solo copain na ye mi balé aza garçon ya Londres nenga aza tonton ya Londres aza tonton ya Londres moi sina mobali balingani balobi biso to lingani penza siko il faut to sécuriser libala na biso ndenge ezala kaka papa na mama papa bokilo na mama bokilo en tout cas ba sepela ki penza na libala wana teke mwana bango aza na Allemagne alinga mobali na Londres mais papa bokilo abi eza nango posa ya mwana il faut to tika mwana asala vie na ye la famille ndeko mwasi tika kande tozalake olingi ka mobile no ata ba parents bazolo ba yobite na zui chéri nanga papa na zui chéri nanga mama akoya ko honorenga na lingi na vana mobile nanga papa atika ki na ye mama pe atika ki na ye mais atika ki bien te et ko sala que garçon o ya Londres awa ndeko na biso o ya Londres ya mo tonton ya Londres aye ba yokana mwasi neke ngai lokwa na vani pe na Londres mingi na ko sepela te na yo va na Allemagne moi si pa binga pe na oya na Londres te to luka mboka moko bien to vanda o to ko bota bana biso to continuer vie na biso basai bazwa ki décision ya ko vanda na Paris ke Paris komi ko vanda na Paris donc ba va na Paris moi sina mobali babalana ezate ko yaka to vanda non basala présentation basala dot basala mariage religieux otobaka bénédiction babalana balata bague lopete na musapi baye ko continuer ndeko mwasi azaki liboso na mwana moko tango aye ko soit deuxième garçon bakomi na bana misa donc akomi na bana 4 na maboko mama na bango mama ya ndeko na biso mwasi o bavana na Allemagne mama lokola abandaki penza ko sepela na garçon wana mingi te bokilo na ye o honorer mwana na ye abane penza ko sepela pena mingi te eloko ni mama na ko sala mama na biso na Allemagne mama bokilo aza jara ba mama oyo ti lelo malgré kolisi mwana akomi na bakoko 4 ba mama wana o bazwaka kaka ba chéri ti lelo mama wana aza na mobali na kati ya libala o aza papa ya sœur na biso mais mama wana azalaka na bamakangu libanda la famille mama bokilo a continuera kozala na bamakangu libanda et papa na biso na kati ya libala na mboka Allemagne amonaka a remarka ke mwasi na ye azalaka na mwa ba chéri libanda eloko nini papa ekosala papa landelaka kaka papa bokilo mais mama sikoyo bokilo tellement mwana na ye na France aboti akomi na bakoko 4 malgré sepelaka na mobali ya mwana na ye penza te eloko ni po mobali ya mwana aza garçon mo ba garçon baza street o pena balingaka ba bêtise te po a comprendre déjà tant que mobali a comprendre déjà que mama bokilo na ye aza genre ba mama bokilo mo bazaka kimia te ba genre ba mama bokilo moko baza mo likolo bazaka na mo ba chéri mo libanda mobali na siko akoma ikoboya comme mama bokilo azaka trop na ndaku na mwana na ye na mwasi na ye po akoma iko remarquer que mama bokilo aza na ba G et loko ni eko se passer la famille mama bokilo akomi siko mwana na ye asali libala avanda na Paris bavanda bien na mobali na ye
Mama bokilo ndenge zana mwana coaching na ba téléphone ko solola boyi kande to koma ba camarade ya ba mama na biso ko solola mama bokilo akome ko yapa ya mwana na France aye pa mwana na France aye ko lia ka koleksa batana ye mo ba une semaine ba 2 semaines aya ka koleksa ngo na Paris nzoka ayaka wana po aide mwana na bakoko pona bakoko te mais azalaka pena ba makangu na ye donc abimaka na ye pe ndeko mobali mwana mobali akomi ko remarquer mama na ba jemo bwa kitoko te akoma ya moko soki mwasi na mobali na kati ya ndako mwasi na mobali entre bango bazo discuter to bazo swana mama bokilo pe fwa kota makambo yango oh et bon tonton garçon atala oh mais oyo aza mwasi na nga moi ba discussion na biso moi ba mbri na biso ya entre biso ndenge nini mama ya mwasi na nga fwa ya kokota mama mwasi na nga aza pe na mobali na ye na Allemagne o aza papa bokilo na nga mais nini yati kaka ba mobali na ye po ya ka ba 3 semaines ba 2 semaines mais likolo na ngo na koma ko remarquer mama bokilo na nga au moins na moi voiture mo garçon moko ya tonton mo ya tike liboso porte au moins na mama bokilo abimaki azongi babilo mo abongo en tout cas mobali abanda ko linga ngo esute bokilo abande ko mobali abanda ko linga ngo esute mama kaka na ndako ko influencer mwana ko tia mwana ko lakisa mwana ba droit na ye koza mwana mwasi yo ye poto awa mwana muke yo il faut zoatana yo il faut vivre kolanda yete babilo mo abongo maman yo pesa mwana conseil mais yo zo pesa so mwana conseil moko boy yake mwana fa ye baba droit na ye ke mobali akomonela ite mobali akosala boite ndeko mobali lobi avanda na ndeko mwasi kaka bongo mais ndeko mobali akokaite po mwasi na ndako akoma kiso mobali lobi ye pa lobi mobali lobi soki mwasi lobi ye pa lobi mwasi akoma ki kofinga mwasi akoma ki insolent moi ça comme qui n'a ben politesse moko ya osaranati bobi ba jarba si oyo ba finga ka mobali poko lo bate ke miss de miss mibali pe baza mabe mibali baza mabe basi pe baza mabe eza pe na mibali oyo bazana ba bonne manière bazana ba respect ya basi na bango bazala ka tilelo la famille botika kolobaka ke mibali baza mabe non biso basi tozana ben politesse akosakana te basi ya lelo to koma na ben politesse eza kutuka te ko basi ya poto basi ya ba génération na biso mingi bazana impolitesse endeko mwasi soki tozo continuer na koza ben politesse na mabala na biso yaya toko perdre oui toko perdre tango zoluko tia ba droit wana ke ngape ba droit nanga non to boite yeba ba droit na yo mobali akoyi ko nyokola ote mais mobali pe po nyokola mwasi ezana ba accès moko boye ezana ba politesse moko boye pe sala que mobali azwa accès abanda ko nyokola mwasi mais mama tozalaka wana pona ko pesa ka bana biso conseil bande ko basi to batela ka mabala na biso eloko eleki ko batela libala ezana ngote po soki to bate na biso mabala te to ko komba kaka kotanga mibali na maboko oui koloba te ko miss de miss mibali bazonyo ko la biso non bazonyo ko la te mibali bazana posa bazwa ka respect mobali ozana droite hôtel moi ozana droite hôtel ma ofinga mobali ozana droite obanaka ko tshela mobali libaya mobali ba tshela ke libaya te ndeko mwasi mobali ba tshela ke libaya te oyo bazali banda ya kitoko makasi koleka yo yaya otala rate mais yo so nzamba sali yo grâce ozui mutu ozui no mwa mutu no moko boy yaya vanda respecter mobile no bo vanda bien mibala poto o baza ben poli yango mibala poto o baza ben poli mibala nyoso ba ben poli te eza mibali mususu akoyi kozala na ba parole déplacée mais de nature na ye aza impolite et na nyoso wana tozoloba il faut yeba ke munda muta otina éducation na ye c'est important oyeba mwasi o nazolinga aza genre ya famille nini mobali o nazolinga aza genre ya famille nini eza na ba manière pour lelo mibali mingi bakoli na ba manière te basi mi bakoli na ba manière te impolitesse na libala eza éducation impolitesse na libala eza éducation oui mutu so ba éleva ependa très bien aza na éducation mais na kati libala azo pesa éducation malamu azo pesa ba comportement malamu na mwasi na ye c'est vrai que kobunga ezanga kate kobunga ezanga kate toza ba être humain toza bato mobali akoyi kobunga mobali akoyi ko déplacer mais ezana mobali oyo aza na éducation akokoma tina niveau mobo ete afinga mwasi ezana mwasi musupe o aza vraiment na éducation de base éducation akoza na droit à telema finga mobali ya maman na ye merci beaucoup
biso ba onyo soto vai na mabala ti biso nyo soto mona rape otoko mona pe est-ce que ngai penza na ko ozena telema na finga mobali ya mama na yo oyebi mibali balinga ba finga bango ya mama na bango te ya mibali balinga ba finga bango te tozaka na éducation au rata lelo to récupérer ngwata na ba réseaux sociaux nde mukile etambola soko za mposa obatela libala na yo okoyebisanga te misi basi pe mibali pe baza bempoli yaya éducation de base soko zwaki éducation soko koti na libala ata mobala impoli yaya okozala na ba minimum okozala na ba façon moko ya koyeba ko gérer libala na yo pe ozala na façon moko ya ba no répondre mobile na yo mibali musu ba baby pona comportement mwasi mibali musu ba baby pona mwasi manquement respect mwasi ya bo pesa mobile ba valeur na été mwasi ya bo tia mobile ne sika na été yaya to sa berere tozo sala berere ebele to kotanga bango na misapi mibali pasi mobali pona ye moni bana na to vana na libala soko soza mwasi oboti ata moko ata mibale yaya soki peno za na posa ya kolinga bana na yo tango ke na libala mibale mabe oyo ebeba ki na libala liboso okoko répéter ngo na libala mibale te oh mobali na nga ya bana ko torturer nga mobali na nga na zalaki bien na banda ki est bien mais après na komo mona komo lekisanga bambanda yango penga pe na komo ko kangele makolo yango penga na banda ko tchela ko lobela ye ponga pe de toutes les façons nga la kenda musale muto omone la nga zate OK oh mais malisolo ngo bongo libala ya likambo bongo te libala tambola bongo te ya libala tambola ka oui c'est vrai moi si zala soumise moi si tango za soumise mobali aimer vos femmes mais ezana ba comportement moko ezo senga que moi si il faut kaka ozana na ba respect mo bo na mobali ba façon na yo ya koloba ba façon na yo ya kwa agir mobali alinga ba kitisa ete mobali alinga ba kitete yo moi si ozo finga mobali liboso abat yo moi si soko zo kitsa mobali oro kitisa pena bimili papa bimili rote yo zo kumisa bongo to tanga bango na misapi yo si oboti bana okabwa na libala wana okena libala mibale mama bongisa tika boyo bongisa libala ba bongisa ngo soko bongisi te okokota na monde si je savais bino bato bongo boyaka système mibali baza mabe po yo batela kite biso ba oto ebike mabeza la kamala mo ezarame to ko bongisa to ko batela nazana droit ko finga mobali na ngai ya mama na ngati ya mama na ete mobala linga ba finge bongo te déjà tango mwasi na mobile bozo tema pona roswana bo finga na ba gros mots ezola kisamba mo place yo outi et soki o outi ozwa ke éducation te rata kiango yaya monde lelo réseaux sociaux c'est ya ba malobe ko ba coach ba koma ebele ba makamwa nzambe to koma ko luka nzambe partout nzamba atalisa ta biso o comprendre ata que mobali ba respectaka ye yo mama okondima lelo soko boti bana yo bana bakoli bana na ole ya mibali le ba okola bakero bala mwasi ya mwana na yo afinga yo ya afinga mwana na yo ya mama na yo yo lobandeni okwa jundeni tangu yo mama o boti mwana lelo bana biso nde to bota ba komi ba jeune garçon bakoli bazwi mibali bazwi basi tango akei oyoka ke mwana mbala bengi oke mwasi nanga awa na ndako soto swani afinga nga kaka ya mama na yo ya papa na yo ya koko na yo ya yo ko agir ndeni eza ba makambo ebelo ezo vivre na mabana na biso manquement respect zate basi tozo yeba kopesa mibali ba valeur te pona ni po yo poke na musalo ganya ebele pona nini po yo mwasi oya poto mwana mukie po yo mwasi mama na bino apesa ki éducation te yaya mama soka apesa éducation te aza gentité yaya lelo zwa na éducation ongana na peso moi conseil ongana na peso ya muke yaya esunga yo pova na libala no bien batu misusu bovai na mabala na mibali omona bwe mobali ako obala yo te mobali ako sisa mbongo te point pas omona eloko moko te ozo tirer ye alinga kana ye yo ton mari t'aime mais eloko elembisa mobali po ya ko bala yo amona ke ozana ba éducation te ozana ba manière te oyebi ko pesa mobali place na été devant les gens okitisaka mobali na yo okitisa mobali obimisa mobali lipapa yaya mobali babimisa ke lipapa te quand toi tu laisses mutu musuta koya kozwa oui quand quelqu'un laisse l'autre prend après wanande yo koza mutali boso koloba ke mibali mabe mibali apoto te mibali apoto te mobali nyoso alingaka respect
mobali nyonso nga ba respecter ye biso basi toyebani tozaka munoko makasi boyo kali sole comme ndeko na biso mwasi na ndaku bana misa comme na bana 4 moko abota déjà ya liboso et puis 3 aboti na ndeko o awutaki Londres o ba komi ko vana basangani bavana na France abala imakam nyos mobala komi ko remarquer na ndaku mwasi impolitesse pona nini mwasi azozwa coaching pa ya mama na bango mwasi azozwa coaching pa mama zoloba yaya amonela opete yo ye poto mwana muke akoki komonela yo te yaya yo iba droit na bino bana bakoto yo yaya mama ba mama oya kala ba mama ba ko pesa bana conseil ba kenda wapi banda mama na biso mama na nga Philomena kufa est-ce que ba mama ba pesa bana conseil ti lolo bazalaka ba mama oyo ba mona ka soka moni bo kilo jiva zoleka mama il faut akanga tout droit aleka na mupandi bazakaka soki mama bino azabongo yaya kumisa nzambe ba mama o bazaka bo kilo avani na kiti oyo ata ye na ndako wa mwana bokilo avani na kiti oyo bakotika la bango mibale na bokilo na salon te bazakaka mama Rosita coucou à toi ba mama lelo omona mama bokilo ata toza na poto omona mama bokilo avandia mama bokilo akoleka na pantalon ekangi esweti nzoto mama bokilo ozomona bokilo na ya mobali avandi na ndaku na ye mama yoko ya olati pantalon ekanga olati ba t-shirt ekanga ozole kaka pembe na bokilo yolobi muto abangisa mutu te biso so ba mama poto biso ba bokilo Android biso ba bokilo poto bokilo atika la bokilo Android azaka te bokilo foza na place na yo bokilo soki bokilo na mobali mobali mwana na yo avandi yoko ya oleka te na ba colin kangi ba couper kangi po mobali atika la ka mobali atala ona misubwe abake ma bokilo na moi ba parti na ye mama bokilo na moi ba parti non ba mama luzitu mama otozo betali solo aza mama moko te bolo mama ngo aza mama mungala te rien à voir na mama mungala aza mama ekolo moko boye okuti yoko chakate oui yemre mutamembi mwana na libala si je savais n'habite mutu mwa zobenganga voilà to continuer ndeko mwasi tellement ko swana na mobali tellement ba dispute ndeko mobali a komiti na niveau mobali a sœur na biso a komiti na niveau a gifler mwasi na ye po mwasi impolitesse eleki mwasi a komi ko zwa batan ya ko gangela mobali et ndeko mobali tango moi ba discuter ba swana mwasi na ye a gifler mwasi tango a gifler mwasi na ye mama bokilo place azaki na chambre po mama bokilo mukolo wana ayaki kotala mwana na ya mwasi na bakoko mama bokilo mwasi mwana na ya mwasi azoswana na mobali na ye baosala ba discuter mbala moko mobali azui a gifler mwasi tango a gifler mwasi mama bokilo abimi na chambre aye na salon ayeko kota na katikati ya mobali ya bokilo na ya mobali ayeko gifler apesi bokilo gifler oyebi ba bokilo musu basangana na bango te na obeta bino lisolo vrai triste réalité ndeko na biso mobali abandi kobeta na mwasi na bokilo aningisi bango ba un bon gifler a gifler na bokilo na mwasi na ye mbala moko tango ekomi mwa désordre ndengwana koswana na bitumba nyonso pa ekatani mwasi sikoyo alaki sikoyo kibana bakoto nde to salaka abengani mobali tango abengani mobali alobi nakobima na malembe nakobima otika ina bana nga mena kobima mobali abukani te abimi na epo mwasi alingaka benga mbila abimi akei tango mobali akei mama bokilo atikala na mwana na ye na ndako ndeko mobali abengaki papa bokilo a parti Allemagne alobi papa awa na ndako na biso na Paris ndenge mama ayaka awa mama ayaka ko semer trouble makasi nga na mwasi
Mama yaka kokota makam na biso, mama yaka penza ko pesa conseil te. Mama zaka wana pona okotela kaka mwana na ye e tokomi tina niveau ngana gangela mwasi nanga tozaki na salon nazo gangela mwasi e mwasi kana bako ganga nde na gifle mwasi mama bokilo alongwe na chambre aye place na zalaki aye kokota na katikati na biso azo gangela nga e azui audace ya ko gifle nga e papa na colère ngai pe na gifle bango na beti na gifle na mwasi nanga na mama bokilo. Papa bokilo lui c'est vrai. Maman déjà en tout cas nga mo na koma ikomona mwasi nanga akomaki na babilo kwa mike. Mais problème ezate o esalami alobi papa nga na mwana yo tokozonga lisute. Ndeko mobali na ndeko mwasi bakabwana na libala na Paris. Ezate ko non, eza na Paris ndeko mobali alongwa ki Londres pona kova na mwasi ne na Paris. Mwasi alongwa ki na Allemagne po ya kova na mobali na Paris. Mama bokilo, motema moto. Ba mama lokwa boya poto kala. Ozomona kake papa oya yo mobali no boutane Kinshasa, mobali akoli, mobali azokoka suko pia biente. Mama bokilo akoma na eko bimana ba chéri, abimaka na ba tonton na Paris. Abimakati lelo et pourtant yo mama aussi oboti bana ba opeso ba koko mozo continuer ko bima ozo luka nini mama ta la place où ko renverser libala mwana yo et loko nye ko salama la famille tellement de ko mwasi akabwana mobali tellement mobali akabwana mobali de ko mwasi a continuer ko zala na bana na e 4 mama bokilo azaka ka wana pona kopesa mwana ne makasi mama bokilo sa les rêves tazonga na Allemagne mobali na bengi ya lobi mama omoni oyo zo sala makam oyo zo sala nga na yebi ke yo koma ko déconner na yebi ke osaka na mibali libanda mais eloko na koloba il fallait tika libala mwana calme eza ba triste réalité ya lokutate eza likamba kolo nango ba yebi makam na oloba e ndeko apesinga lisolo oyo aza un bon tonton ya Miss de Miss e lisolo oyo eza lisolo oyo batebele pe misu bakoye bango po ba yebi makambo etiko leka na Paris e ndeko mobali tango abengi papa bokilo apesi bako ayebisi papa bokilo ayebisaki en tout cas nazana eloko oloba mingi te eloko na oloba na yebi ba rapport nyonso ya mwasi nanga ba comportement ne nyonso nazab déjà na ba preuve moko oyo na remarka ke mwasi nanga komi kobima e ndenge akoma ko ya na libala na bino po abebisa mwana nga déjà na bane ko gangela ye na bane ko ebise yo za wana ifo pesa mwana conseil mais mwasi nanga azalaki wana pona ko bebisa mwana mais problème ezate papa soki esimbite botika bokabwana na malembe eloko nye ko salama ndeko mobala kenda asala vie na ye na France ndeko mwasi azo continuer na mama na ye mama na papa na mobali no alongola ye na Kinshasa papa wana na Allemagne bakabwani baza ya kokabwana na mobali na ye papa bana na ye siko bakabwani po mama infidèle mama ya 65 ans et quelques na Paris na Allemagne okabwani na mobali po lingaka mibali musu libanda otiki wana te mama bokilo oyetiko bebisa libala ya mwana na yo olio pesa mwana no ba conseil mama azongi na Allemagne na mobali pe simbite mobali abengani papa bokilo abengani mama bokilo abitoko vanda ti onyokoli ngai mingi lokola na sina mema ona poto lokola tosito bota lokola bana babandi ko bota ko bala yo lingi mabulu ototika mobulu te ozaka na simba ba mariage abana yo mwana na ndako abebana na mobali na ye yo koza wana pona ko ya ko chali loba yo oswani saka mibali abana na yo ogangela kabango ekosimba te tisala vina yo ngape tikanga na bana oyo na tikali na bango na maboko bakabwana olie mama bokilo atika avanda ka na Allemagne ake ko bimisa ndaku na Allemagne habite bilenga Paris Paris c'est magique mama alongwe Allemagne na minute oyo ay coach mama merci Irene Foukiadi merci coach mama alongwe Allemagne na minute oyo akomi kovana na Paris na mwana mwasi ndenge bavanda ka bongo mwana mwasi pe akoma na na ba copain aza mama bana 4 mais azalaka na ena ba copain pona nini sans koyeba ke mama nde mutu abebiseli libala eloko nini eko sala mama lobi mwana nanga mwasi yaya oyebi ke to longwa na biso awa longwa na Paris yo za na ona mukanda oza allemand toke na biso mema bana nyonso tokende na biso okole na ko bimisa ndaku na Belgique
Tokyo bimisa na onda kuna Belgique Belinda Talabulu na minute oyo mama na bakoko ne 4 na mwana na mwasi bake na Belgique bazovana na Belgique etango bakomi na Belgique bazovana na bango bien nzamba yeko sala grâce lokola zali single mom tobenga ngo nini aza single mom tobenga ngo nini na français mwasi oyo aza babenga ngo nini na bosani mwasi oyo aza na mobali te azaka na bana na français tobenga ngo nini bocha wana single mom lokola aza single mom muto aza na posa intervenir bobenga nga na numéro ya page bobenga awa te bobenga na numéro ya page na koyamba na numéro ya WhatsApp eza wana lokola aza tobenga ngo ni single mom mère isolée te mwasi oyo aza na bana aza ye moko femme seule te lokola aza femme seule ba belge ba pesi ndako tango ba pesi ndako bazo s'occuper na epé bien et ko sala ke ba eko kutana na tonton oyo apesi biso siko li solo femme seule ba eko kutana na tonton oyo apesi biso li solo donc ndeko mobali ndeko mwasi akomi na mibali mibale oyo aboti na bango aboti na mobali ya liboso baboti mwana moko babalaki ye oya mibale baboti bana 3 babali ye bakene tina religieux donc aza fille ya kobala aza na lupemba ndenge toloba aza na lupemba voilà ya Jol Mayala coucou à toi Yaya Moto bénite la tendresse je salue votre présence voilà et le rogné ko salama femme est seule aye kokoma na Bruxelles wana amemi kaka koli na ye coach mama na ye donc bazotambola coach mama na bakoko 4 na ye mama bakomi na Bruxelles na Belgique kuna bapesi ye esika po aza européenne bapesi ye esika bazovanda na mama na bango tango bakomi kovanda na mama na bango endeko na biso mwasi loko aza fille ya chance aye kokutana merci beaucoup na femme seule merci beaucoup ndewe bozo ebisanga femme seule baye kokutana na tonton o apesi biso li solo tonton o apesi biso solo alobi miss naza tonton oyo naza na kena musala na ganyaka na nga mbongo na nga naza na mwasi te et toye kokutana na fille wana mama bana 4 fille wana na sepelaki na ye quelque soit ba nenga na sepelaki na ye tolingani na ndeko mwasi tangu tolingani na ndeko mwasi et ndeko mwasi tangu akomai na Belgique ndenga vana na Belgique eza soko za ndeti na famille nombreuse oza na possibilité ya kosomba ndako toyebi yango quelque soit ozo salate mais oza na possibilité okoki kosomba ndako na Belgique etambola bongo voilà siko ndeko mwasi asombaki maison na ye asombi ndako na ye azwaki ndako bapesi ye penda ndako poza famille nombreuse bafuta ke mwa mbongo ya malonga ekosala ke afuta ndako donc bapesa ye privilège wana azana kolina ya mama coach baye kokutana na tonton na biso un bon tonton o apesi li solo tango bakutani balingani mama coach mbala moko lokwa balingani wana mama coach amona un bon tonton ayaka wana azalaka bien apiaka mwa ba mike mbala moko mama coach abi yaya yebela mobali oyo il faut a honorer yo ozana bana na yo kolinga te mobali aya azala no kaka boye yebela mobali fo bala yo mwasi na mobali basololi mobali abi problème te pona na prédoté yo ezana ngo kutu problème te mobali asala ba prédot asala na dot pona mwasi na alingaki mingi tango bakomi ko vanda mama misala ya mama bokilo emonani ebimi sikoyo osi obali mwana ngati eloko na linga pona mwana nga osi osali bon to la kiso siko nenge biso siko to tambolaka voilà et comme ko sala ndeko mwasi na kati ya libala mama bokilo pe kaka wana mwasi na mobali soko ba discuter mama bokilo abakisi liloba mama bokilo azaka sima ya mwana ndeko mbali alobi miss de miss ezate kuto na pesa ka mbongo te non na contribuaka na ndaku wana nazwa bana ya mwasi na nga lokola bana na nga na komisa bango bana nanga ba mes attentes ya mwasi na mobali ezanga ate ezate ke ongu kuto nazala moi chéri mo bolibanda non ndaku nanga ona banaye kovanda moi studio nanga ona banaye kovanda na boma yango na yana mwasi na honorer mwasi mais mwasi ben politesse mwasi wana miss soki to oswana soki moi dispute entre biso mibale faut mona mwasi langage
Moi si aza capable ofinga na ngai mobali na mama na nga na Congo na bandeko na nga basi ya mama na yo ya mwana abota akoli na poto o aza soki na mentalité ya bamindele mais mwana na soka zofinga me kolinga te mais mama na ya azaka wana kaka pona ko encourager oh mama akomi tina niveau soki tozana ba intimité ngai mwasi na mobali soki tozana chambre okomona mama il faut sala babiloko moko boy angel malaika mwasi soki mwasi na mobali so ba na chambre mama il faut sala babiloko moko boy akota asa lokola abeta porte yaya nazana posa boy ah mobali olanda meme rondeni atika mobali na Allemagne babebana na mobali pona ba comportement oyo e ko sala ke ba comportement mabe ba comportement bizarre mukolo mususu kutu mobali wana papa ya bana misatu wana papa bana misatu wana aye kotala bana na ye tango aye kotala bana na ye mwasi na mobali incompréhension papa o abota bana 3 aye kotala bana na ye mwasi a montele mobali ka likamu incompréhension impolitesse oh et tonton wana oyo alingi fi wana sika albina fi wana mais yaza papa mwana na yo bolu caractère mo be bosolaka bien pona nini à chaque fois mobali osoki aye kotala bana na to soka bengi opona bana yo zalaka maloba mabe e yaki kokuta na ke tonton wana tangu mobali ya papa bana misatu wana mukomsu tango yo tala bana tellement na mwasi ba mezata mwasi akitai na seko gangela mobali koloba loba mobali wana ndeko na biso mobali bon tonton o abali mwasi na akiti na si alobi na mwasi na mais ye aye kotala bana na ye mais yo nini ozo ko contredire ye ko tchele bakal ote yo pe ko lobate so na o lobela yo ko lobate po oyebi comportement na ete ko kotela ete ya nazo kotela ete mais nazo lobane façon ya ko lobana yo ezo solo la mabe aza papa ya bana ndenge kaka ezalaka mwasi ya mati likolo tango mwasi ya mati likolo mibali na mibali batikali nde mobali wana sikoyo papa ya bana 3 ya ndeko na biso ya mwasi ya poto alobi na alobi tala yo oza noko oza mobali nayebi ke biso mibali tolingaka basi ya impolite omoni mwasi oyo yo ke kokosangage na ye omoni famille oyo sangage na ye omoni bango tala bazalaka boye omoni mama ya mwasi oyo mama mwasi na yo tala comportement na ezaki boye na vanagi na bango bien na libala mais mère wana azalaka na ba chéri libanda et sala ke mwasi na nga kutu akomaki kozwa pe ba chéri libanda pona mère na e coaching a mama mwasi oyo keba na fille oyo baza faux famille baza na impolitesse bayoka ate ngai kutu nde naza boye na beta déjà mère o mbata poko kota makambo ya ngana mwasi na ngele kaki mwasi na nga koma eko dekone na jifla ke mbata po ayeki kokota na discussion ya mwasi na nga e na sepela ki na ngote tango ayeko kota na discussion ya mwasi na nga azwaki audace ya ko jiflenga mutaliboso e na zongi sela ki poko na lembaki mwasi yo keba tango ayebisi ndeko mobali abi nga moko pe na ndako na zomo na ba rouge ba jaune ba vert mwasi nanga penza donc ozomona ke soki atelemi oswana nanga donc o senti ke ba mama nanga na bakoko na biso ya Kinshasa ba obima pena na kati ya liso na biso ndeko mobali abimi Cecilia na kanga motema mais mama e amongo soinga na zana intimité na mwasi nanga faut ça quoi beta porte asa lokola kota asa lokola a distraire biso bilo mo abongo nzoka tinga na vana na mwasi na poto na Belgique na soki pa na bana makamnyonso esali ke nzambe nano apesi biso bana te mais mwasi nanga azalaka na mobali makangu basololaka na chéri Kevin Pito je salue ta présence aza suna makangu mo basolo na na Facebook makangu anga na Congo aza suna copain azaka na Congo tito vana na mwasi na ndako ya libala mama bana 4 mazana chéri na Congo mwana poto eloko nye ko salama eko koma tamo ko mwasi na ndako akomika motema moto oh chéri nga nazokende Kinshasa nazara na mo terrain nga moko boye mama nasomba terrain nga moko boye na Kinshasa il faut na kende ko sala déjà ba clôture po bazoyi ba batu bisika wana banteleko na ntele bakomi ko yiba batu ba terrain nga na okende Kinshasa pona ke osa clôture mobala abi problème ezate eza na mo problème te so ke osala clôture na terrain na ntele mama pe kaka ba dièse
coach maman peka ba dièse. Eh papa, moi terrain na été, ngai kutu muna cheki ye pena musuku suka soma moi sika na ye. Omoni bano babota maka awa, babosa na Congo. Ngana lingaka azana moi sika na ye. Yaya vraiment en tout cas azwa ki moi sika na ye, tika kaka akene ko sala clôture. Mama mobala bi maman, problème ezate soko ke sa clôture. Nzoka ndeko na biso moi si na libala. Basi mingi toza awa, toza kana mabala, toza suna ba copain libanda. Ezalaka kitoko te. Quel que soit mobala onyo kolo na libala. Quel que soit ba problème to wana ngona mabala. Okoki kokabwana dete. Moi si valeur na yo ezate ke mibali ba comment partager yo. Moi si batela dignité pe valeur na yo. Tozo sa l'erreur. Soki esimbite zelo kabwana na mobali na libala. Après oké kolinga ba makamu. Mais basi ebele entre biso to yebani toza na mabala, toza na ba chéri, toza lisusu na mibali na Kinshasa. O mona ke sonné bien te. Tozo fongola ba porte, tozo kotsa ba problème na katsa banda kuna biso. Tozo ebate ba sort ya makamwanya so tozo sa les abana. Yango zo mona mwasi na mobali bovai na katsa libala. Mwasi impoli, mwasi amona na mobali loko te po ani po azada na ba makamu ne libanda. Donc papa yo so okay na ocha mususu. Ozana ba odasa makasi boendenge ni mama. Ozana kati ya libala. Soko zotonda te. Luka obongisa. Boso na mobali. Soko moni kezo simba te. Eloko eleki tika ezate. Loko la biso to koma na biso motema moto. Loko la biso to koma kozwa mwa ba mbongo. To koma ya mwa ba quelque chose. Loko la biso to epoto kala. Biso to epoto bana mike. Tozo mona kaka ke. Donc nyonso to rosala. Biso to bana poto. Yaya eza erreur. Mwana poto kotanga mibali na misapi. Okotanga mibali na misapi. Okokoma baninga bavai na mabala na bango. Bazova na bien na mibali na bango. Okokoma yekutu. Yo ngoka bake mobali na yanyo kolaka ete. Azova na libala moko ya mawa. Tika azova na libala mawate. Ayebi objectif na ye. Ayebi mission na ye. Azana éducation mama na ya pesa ye. Azana éducation na ye. Ayebi eloko azo sala na libala wana. Aza deja mutu asangaje na mutu. Azova na mobali na ye. Na mabena malamba bongisaka. Ayokelaka mobali na ye. Yo soki o renversaki libala na yo. Kotinga batu nyonso te. Kotala lelo te tangu tokokola. Tangu tokokoma kimukolo, muninga otamwa na mobali na ye retraite. Omona banka bwena mobali na retraite bake na poste, bake kozwa mbongo ya retraite. Omona muninga boy, yo usimbo esiko kosimba nzete, ozotala baninga ka bolokola ndako ezozika. Yaya soko bongisi lelo te, keba future ezozelo mabe. Tangu angoyo elakisi makamba poto te. Elakisi makamba na ya poto mwana mukete. Elakisi makambu te ke o mibali bakola kisanga te. Non, mibali atikala ka mobali yaya. Mobali ezaka kitoko soza na mwa mobali na yo yaya. Babiloko mike na libali ezanga nango te. Pe okomona babiloko msupe mike ezobebisa mabana na biso eza bizaleli na biso ba mama. Basi tozalaka motema moto. Tozalaka ben poli. Mobali musu alingi yo makasi. Mais eloko ezolembisa eza impolitesse. Yaya. Tika biloko wana zonga sima. Infidélité na libale simba te. Soki mama na yo asala ke infidélité, ta la place a commission na ye. Akabwani na papa. Papa waza papa na bino na ba ajoyo. Yo mama mukolo komi ko kabwana papa na ba ajoyo. Otiki papa na nani? AVC boma yeto nini? Mama yo komi ko landa mibali. Ba tonton ya ba 5 et quelques. Ba tonton ba 60 et quelques. O renverser libala ale suka nango mama coach mama oeko baby sati comportement ya mwana na yo po mwana azomona kama kambo yo zo sala bana na biso basala kama kambo wa mona biso moko oyo tozo sala lelo eza mingi ya makambo to banda mona papa mama na biso yango pe yango tozo sala na mabala na biso mama o baby si mama bokilo eko baby salibala mwana likola misu makasi likola ba posa nzoto esila ki obiente lokola papa kuna si apusani azokoko peso biente soki pe nini ya mama okoma kobima e lokolo okoma kobima olio vanda kaka kuna pa mobile no okoma koya kolala kana ndako kwa bokilo na ndako kwa mwana na yo po oya kobima na sima o na yeko tala bakoko na yeko batela bakoko na yeko sunga bayaya na bana oya ka osunga bayaya te okenaka komela kafe na mbuta lombi. Okendaka kolia malangwa pa ya Vero Mangoi na Château Rouge na mibali mususu. Eza soni tala mwana na esika komi. C'est méchant. C'est méchant bana bande konanga basi ba jeune
bolanda ba mama na biso te soko mona ka mama za na comportement mabe mama za la maloba mabe ya ko yoka yete o yo zo sala eza vi na yo vanda na libala na yo bota bana yo kolisa bana o vi ozo sala nde yangwana mama sa sala ki vi na ye yaya oza obligé ta kolanda makamyo so mama oloba na yo toza mikolo infidélité na libala memaka poisse infidélité na mwasi memaka ba problème et memaka ba koma okobelisa bana okoboma bana eza malamu te kolanda mama te ba mama soki to komi na ba âge moko boye ba mama poto ba mama bokilo soki okomi na âge moko boye ko eza suna tina kolinga ba chérie te n'est-ce pas bien pour bosi bokomi na ba koko bosali déjà nyonso boko sala ba posa nzoto il faut si la bino yango eza important na mama to lukaka nzambe ba mama na biso bomema biso na ba poto bana mike ba mama na biso lokwa bomema biso bana mike na poto bokanisi okwa ke biso na bino toza ba âge moko non boza ba mama na biso bozala ka mikolo so e comme na âge moko il faut botika ba posa nzoto bolukela biso na délivrance oui mama so e comme na âge moko boy il faut totika ba plaisir moko boy faut ko lukela ba na délivrance faut ko conseiller ka biso bana bino toza ba jeune o to continue libala jeunesse soko lingaka mwana oza mama oya conseiller mwana oza mama oya kokendaka na banganda e nyonso te mama yo si okolisi bana mwana no liboso na 28 ans aza na 30 ans mais yo zo continue kokendaka baba osalaka ba direct elakisi nini o biso nyonso toza ba jeune non mama toboyi te toza ba jeune okoki ko vivre na yo oui mais tant ozo vivre yebaki okoma deya na bakoko ozaka pe na babokilo tant yo zo sala bongo mwana mwasi na kati ya libala zo mona ke mama na ya zo vivre mama kabwana déjà na mobali na ye donc apeso na kabwana na mobali na nga oyo na ko vivre na nga pe lokwa mama na biso likolo na ngonga na kendaka musala likolo na ngonga na koli na poto mais non arrêtez toko tanga bango na misapi na impolitesse na biso ya poto yango moni bandeko na biso ya Kinshasa kuna bakobo loba soki bino bana poto ba kokate yo mi bai na milo ba oya ba olinga basi. C'est parce que tous font la pa porte côté musu pe biso mondo font éducation nini maman pesa mwana yo polobi mwana o lera ko bala yepe abimisa éducation a refléter yo a pesa valeur na yo po yepe mwana na otangwa ko bota il faut asunga bakoko na yo to yeba ko respecter mibali na biso ba ko biloko pamba ngana ko misalanga mobali na ngeloko pamba te ngana boyi na ngai nako komisala mobile na ngelo ko pamba te to ko swana to discutaka to swana mais buzobo to sala ki 10 ans passé buzobo to sala ki lelo ngala continuer ngo kaka te non continuer ngo te ezala babiloko msuna baneko lobela mobile e bongo lelo ngala continuer bana ba okola na keka ko continuer ko sala mobile na ngama bete ngai faut la respecter mobile na nga yo ebisima na ngande na vivre bo ebi combien de personnes ba otanga ko ndako ezika. Bon, c'est quand quelqu'un laisse, quelqu'un d'autre prend. Soit quand quelqu'un laisse, mon tout soit yazui. Non, c'est pas comme ça. Maman, tika makamozo sala, maman za na Belgique. Maman na biso za na Belgique, au koti mwana na erreur. Okomi na libala mwana, okomi kolanda mwana partout ko kende. Mwana somi ndaku na Belgique na bakoko na bana 4, bakoko na yo zaka na sima. Bandeko toka sikoyo place suki. Ndeko mwasi ne bavana na mobile na ye. Ndeko mwasi azola kisaka ba impolitesse. Ba makambo ebele na mobile. Mobile wana pe oye troisième tonton oye na libala wana. Abi miss. Ozana mwasi boye mwasi koloba mwasi ba impolitesse mwasi makambo ebele. Ah miss na kuma ya moko vanda pena calme soki ya mati monga na kiti. Donc moi c'est arrivé au senganga ke akende Kinshasa ake kosala clôture ya mabele na ntele moi bala tiki moi c'est akende ntele nzoka nenga kende ake Congo bongo ake kokutana na copain na ye obosolaka na réseaux sociaux obakutana na Facebook bako bake kokutana la famille tangu moi sina mobali moi si ako voyager lobi na tongo na butu wana ndenge zalaka ndeto ebi na ba couple na biso moko na ba couple msunde zalaka moi si au voyager lobby mobile na moi si na butu ba koti na moi intimité na bango na moi tata na mama na bango ba sa moi lisano na bango que moi si très à love je salue ta présence moi si na mobile ba koti na moi bolingo na bango pour moi si au voyager lobby na tongo na butu wana
babeti pe système na bango yo basali pe masolo na bango kitoko soki mama yokaka pasi ndenge mwana bapesaka ye biloko ngeli soki ayokaka pe mwana ndenge agangaka nga na yebi te soki mama lokola akoma na ye na mibali ya mwa ba jeune soki ayoka amonaka ke mwana na ye bokilo na ye aza mobali moko boye ya bien amonaka soki pe ye muta zwa ye na yebaka te oyebi mobali ntango basisi kosala makambo na bango mwasi na mobali na tongo mobali balamuki na mwasi ake kotika mwasi na aéroport ya Paris ya Bruxelles ya Zaventem tango bakomi atiki mwasi na ye basoli bien na mwasi chéri bon voyage bla 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 mobali sanko yebake mwasi ake Congo ake kokutana na copain na ye to pese kombo lokola Bob bake kokutana na Bob na Kinshasa etango bake kuna bake kokutana mobali na nzela ya kozonga tango auti aéroport aya kokutana kati ya chambre na bango mama bokilo alongoli badra o mwasi na mobali balalaki na butu akoti na chambre ya mwana na ye ya mwasi o balala na mobali na likola mbeto ake kolongola badra alongoli badra soki akene ko chango na machine mobali tango akoti aye ndenge zala akoti na chambre ata na chambre be badra ezade bijou kasai abi badra onga na bilala kina mwasi nana ngwa longoli a comprendre ngo te abengi mwasi na tele te abengi mwasi te akina machine boye ake atala boye amoni badrango na lavoir neto benga na lavoir place to cha bablo a machine mama alongoli badran na biso akoti a oser akota tina chambre ameli ango tango ameli atuni mabo kilote na butu mwasi akene Kinshasa akomi mwasi abengi mobali na chéri boni chéri bien ndio tamoli bien na tamoli bien akomi boyboana naza na flat boyboana ok na loba boye oyebi kene na eko tiko tango na zongi na yokuta badra na biso mama longoli badra likola mbeto ya solo kasi bongo so mama longoli badra ekosala nini papa yo pozo wa makamne soka sérieux mama soka longoli dra likola mbeto esala nango eloko te abi chambre ya ngai na yo mama akotaka pe te so ineni ezalaka mingi dans peso de ba rapport so itozana na chambre mama yaka asala to akota ngai na yo to bimaki na butu na tongo mama ya amata likola mbetu abana kolongola badra na biso wana penda eza penda éducation te wana penda na koki ojira ngo te te eza na ngwe loko te tika ko so makamne soka grave eza na ngwe loko te ndeko mobala bi miss na koka ite na bengi batu na luki ba vie na luki ba ndeko na nga n'expliquer bonga bi botala mama bokilo na ngai akoma tina niveau aya olonga batu ba bien te eza mabe wana eza respecté ni boy mais na ebisi mwasi mais mwasi acheka na se eza mama na ye mama osala mabete eza na ngwelo mwa mabete mais eza respecté et si là yaya ndenge mwasi na mobali mwasi na Kinshasa baswana mobali babenga na mwasi mobali abi miss to solana mwasi malamu te ezalaka ba discussion na téléphone depuis mwasi akenda kini mwasi awumela ete asaleka 2 semaines aye kozonga tango aye kozonga ndenge za mwasi na mobali bokutani bosololi bopesani ba compte rendu obi ke banda mwasi yango azonga impolitesse wana emata lisusu ngenge obi ke miss nga na kokite nga na ebisi en tout cas tina niveau mwasi ya makinga respect boy nga na yeki na ndaku na nga na yeki na eloko na nga na yeki na nzoa mwa mbongo na nga kovana mwasi impolitesse boy te mobali aye kotika mwasi abi non na okokate impoli abimi soka oloba abimisaka mavondo soki mwasi azofinga soki mwasi azosilika do akomaka lokola lion miss okokete do akoloba suka lango mama bokilo coachinga mama bokilo ozaka wana mama bokilo ozaka na côté na ye na mona na insécurité to boti na biso pe mwana te eloko elekitika ezate miss oliena za la violent na bana ko beta na bana osani en tout cas nazo etan obeta te nazo ki tan ko beta ete na longwe na libala wana na bimi na libala. Merci pour la personne o atelinga 50 étoiles nzamba pambola moto oyo apesi biso apamboli biso na 50 étoiles, que Dieu te bénisse vraiment. Alors bibis na kokite na ba respect na ba éducation onga na uti na famille na biso na respect o na mona mama na nga na papa na nga ti ba boti biso na mona papa na nga na mama na nga ba obunda te ba swana te na miso na biso na kokite na tiki fi wana
na biso miss na kokite ezate ko naza mobali moko incomplet irresponsable te na futa kabiloko nyonso na ndako nazalaka bien na mwasi akanganga pe na mwasi musu te donc ezake mo na bima pe na ba master mo pe na zong tozalaka bien mais moi ba mes attentes mike ezanga te mais mwasi impolitesse na koki otelema te na koki otikala wana te na tiki libala na tiki bango na mama ndenge na tiki bango na mama miss ne na obenga yo boye fi wana azwa ndeko wana ya Kinshasa amema ye na poto garçon na ye o baba na ye ko tromper o awuti Kinshasa o ba sole na Facebook amemi ye mibali mama nanga Jocelyne Victoria la force tranquille mibali bazalaka lokuta toyebi biso pe basi tozalaka lokuta toyebi yango problème tozana ngo eza boye nazo ya place wana pona na bosa li solo te nazo ya opesa conseil police wana bango déjà ekomi na ngona suka ndeko mwasi ndeko mobali aboyi na ye abimi na libala na minute onde tolo babu abimi na libala na minute oyo fi wana ndeko na biso mwasi mama bana 4 abengisa mobali wana ya Kinshasa donc ka keke les mutu mususu azuaka abengisi mobali na ye wana baneko tromper abengisi ye na poto na minute o baza na Belgique ndenge bayaki na Belgique bavandi na Belgique donc bavandi na Belgique la famille ce n'est pas du blabla parce que na ana droite ya ko chat téléphone pour boyoka papa na biso ndenga lobby na minute onde to so na bino boye ndeko nanga mwasi soko landinga oyebili so na obeta na 4e mobali na ye bakabwani mobala Facebook bakabwani pona nini pona impolitesse pona nini pona impolitesse pona nini pona impolitesse pona nini pona impolitesse omone totangi mibali na misapi omoni ndenge totangi mibali na misapi mwana poto ndeko na yo mwana mwasi mama ya bana 4 o divorcer na mibali 4 esika na zongeli sœur na biso ma belle sœur assure sur Jocelyne Victoria la force tranquille mobali ba mibali poto bazalaka lokuta ba mibali poto bazalaka mabe ndenge pe mibali bakoma koloba biso basi poto tozalaka mabe biso basi poto lokuta mais siko na lisolo na beteli bino mwasi na kati ya libala mwasi oaza na bana 4 na 4 papa 4 papa ezate ke ba mama ba bana 4 na 4 papa te bana 4 na 4 tonton libala liboso e baby batiki na mwana moko libala mibale oboti bana misato mobala bato alongwe Londres aye Paris yo po longwe Cologne olongwe Allemagne oye Paris bovandi bosali couple bobalani atiki na bana 3 akeyo komi na bana 4 3 na ye na moko ozui embo olongwe mboka na France po bongisa réputation obongisa okimi oke na Belgique nzoka soko linga ko soigner réputation na yo lukana o soigner na nu bizaleli na yo mama lukana o soigner na bizaleli na yo ya bomwasi potango oke na mboka mususu bizaleli ya malamu o koma nango yango nde ekovanisa ona mobali ya malamu mais yo okanisi ko changer mboka nde eko sala cœur ba tout place yo oke na Belgique ba ye ba yote mais lokola yo za chanceuse oza mwasi ya mibali ebele okomiti na Belgique ozui grâce ozui ndaku osombi ndaku bapesi yo ndaku na leta elikolo nango moko mama bokilo mukomso asala tonton wana o ya Belgique kanai mobali alinga kota na toilette nzoka mama bokilo akangaki porte à toilette oyebi bato bazana banda kwa maison banda kwa ba maison eza na ba porte ba toilette banda kwa ba appartement ezalaka te mais na banda ku mususu na banda ku mususu ndeti ba maison ezalaka pena na fongola batiaka pena clé ken mama bokilo akanga fongola le mwana zaka na Kinshasa tango akena ko déconner mama bokilo akanga ka porte à toilette donc bokilo akota subate bokilo akota sala kaka te pona nini po mama azana semence ya mobulu lokola mama azana semence a puté ya mobulu yango ifo apesa ngo na bana na ye on donne ce qu'on a on donne ce qu'on a o ka tozana yo on to pesaka
yango tozo senga ba mama toza na ba comportement na bizaleli ya malamu po bana o tovana na bango ba zwa ba bénéficier na ba comportement na biso ya malamu po bana o tozo vana bango na ndako bazwa comportement malamu po leba okende libala bango pe ba pesa bana na bango makambo ya malamu wana siko toko benga ngo nini ozana célibé zo ganga lien ya célibé zo ganga c'est ça eza lien ya célibé zo ganga likolo nango ba mama oyo tozaka na bino ana poto ba mama o boya ko bebisa biso mabala olie bozwaka temps ya koluka nzambe olie bo priaka bantu ebele bakoma na bango ba prière en ligne bato ebele bakoma koluka nzambe bato ebele batiki mobulu ba mama soki tokomi na ba âge moko toza su na posa mobulu te osali déjà trop soki oza deya mama moko ba 50 ans soki libala ekufa soki osolo na bana na yo osi okolisa babi mama bala soki oza na posa obala obali ovai na mobali moko mais tozoboya nde ba mama oyo 50 ans 55 ans 58 ans oza deya na bana na bakoko olingi lisusu kaka basheri mais ntango ozozwa basheri mama va na sheri moko bovanda bien mpo osi oboto osi osala oyo nyonso okosala ozoluka nini baposa nzoto kaka baposa nzoto ezosila te baninga bakoma kobwakama na bango na nzambe basi bakolisi bana bakomi na bakoko kende koluka badelivrance ya bakoko me bamama ngo bazalaka wana ntango baswanaka na bana na bango okomona maloba mabe alobi miss de miss mama mbokilo na nga moso baodiskite na mwana ye fo mona balangage ebimaka mama na abeniraka mwana ye te longwa kuna te ozobota bote bo ngam nazobotisa botisa yo ngam na obotisa botisa yo mama yozo tuna mwana na okay ngai muntu na tiki yo na bana batata bana bazapi ngam na tiki yo na bana mais yonde mutu o induire ye na erreur mama yonde mutu okoti mwana on erreur siko tango diskitaka ozobota bota tala ba papa bana batiki yo tala ngana bota ebino na mobali moko mais yo pozo saila makambo ngo bien te tala batiki yo na bana oh maman c'est méchant ça c'est méchant maman bana baza ba fruit na lobango bana baza ba fruit mama tozwaka tan kopesa bana biso conseil tozobota bana tokolisi de ya bana zwaka conseil opesa bana kozala mwana poto elakisi te ke mwana ifo azala impoli na libala kozala pe femme mariée ndeko nanga mwasi oyo yo oza na mobali yaya batele tozobebisa mabala biso moko yango omona bazokatakata biso bazobomaboma biso bazobetabeta biso mibali mususu abetaka mwasi te mais yo mwasi mutu opusa mobali abeta yo po ani manquement ya respect mibali mususu balinga basi na bango mais basi baotonda te mwasi impolitesse mwasi azomona kaka que il fallait opesanga kaka baku ebele il fallait ozala nanga boye yaya tango tokomaka na age moko ndenge bozalaki kosala basystème eza ndenge bokosala lelo te age ezokola nzoto ezokola etango papa azotaliso babiloko ya ndenge wana yo ozotya munoko tango ozotya munoko makasi ozotya munoko makasi esali ke papa agifle yo mobala bato azalaki na posa obeto te ma gifle yo mpo na nini mpo comportement elobeli mpo ozotonda te bonso ozotonda te okoyeba ndenge oloba te okoyeba ndenge oloba te likolo nango eza semence oza na lien oyo ya mama na yo bima na vie ya mama Mirenge ma je salue ta présence bima na vie ya mama na vie moso tokomi na ba age mobo tokomi kobota to komo pousa na ba age na bino bato bobali na bino bato no bobali te yoka conseil soko komi na age moko boy na vie okomo comprendre le bien et le mal la famille olingo s'engager to o s'engager déjà zwa na temps ya ko tala na famille outi tala na ba famille tala na maman o aboti yo tala papa o aboti yo tala situation na bango ba vivre ndeni soko monike mama na papa basi bakabwana yaya luka yo otambwa na marche moko bien okota na erreur mama wana ti soko ozana mama moko boy o abota ka simba yaya luka yo o luka nzambe ya solo o luko bima na monde wana po eloko o eza pa mama yango ekita na bana eza ba lien to uti na famille eza kaka singa soki yo ochango kaka boye mama oko se retrouver na monde si je savais et nzambe soka sali o grâce ozokuta na mibali okuta na ba garçon yaya vandisa makolo na se zala pena une bonne femme kozala une bonne femme eza zobate po oyebi situation na yo
Oyebi esika oyo uti. Oyebi ke mama o aboti yo aza na situation moko boye. Asimba mibali asimba. Elikambo ngo pe ezo ya pa na yo. Oboti mwana moko, otiki, ozi mobali mususu, okoti na kati ya libala, na libala ozo respecte mobali te, na libala koswana, na libala wana bokabwani, oke na mobali mususu, pa mobali wana pe respect zate, na mobali wana okomi ko dekone, okomi ko zomo ba chéri na Kinshasa, mais eza ba lien. Ndeni ozo comprendre te eza ba lien yaya. Eza na batu misu ba yebi, eza na ba misu pe ba yebi te, mais nga na koyebi sa o vérité, eza ba lien. Eza ba singa. Eza singa. Talaka ndenge mama za, tala ndenge papa za. Kokota na monde papa te, kokota na monde mama te, oza mukolo. Ba mama mingi bazui basali biso bolamu te. Ba mama mingi bapesi biso conseil te. Soki ndeko mwasi place yoza awa. Soko uza na mama na omoko boy, o apesa ka o conseil ya vanda na mama wana. Na kolobela pe ba papa oui, mais li solo lelo eza plus li solo ba mama. Ndeko mobali muta pesi ngai li solo na lobela ba mama. Na lobaka toujours na ba mama na ba papa. Po awa biso to salaka injustice te. Nga mission na ngezali ya kopesa conseil, ya ko solola. Po nga na zwa ya malamu, bino pe bozo ya malamu. O ya mabeto bua kaka. Awa biso parfait azate. Po nga mo pe na ba problème nanga, na za pe na ba problème pe na couple nanga. To bundaka to luka to bongisa to se maîtriser. C'est comme ça. Mais eloko ya impolitesse mibali batelemela biso. Mibali na biso ba otelemela biso pona impolitesse. Yango esa ke ba beta biso. Yango ezo sala ke mibali misu ba koma odekone, mibali misu sous la famille a dekona. Yo mo yebi mobali no musu a tricha pona impolitesse na yo. Po comportement bizaleli. Oyebi ko kabate. Ozala libala mais okaba na mobali te. Mobali ayi makam na ote. Mbongo abana nyonso eza yo okanga ngo. Po yo zwara mbongo ebele okoma omona yo boye. Po yo oza mwana poto okoma omona yo boye. Non, libala ya bongo te. Libala faut tika mobali za na place na ye. Mobali patika mwasa za na place na ye, c'est comme ça. Mais biso basi lelo pe to amunoko makasi. Parce que to yoka ki donne à la madre, je salue ta présence. Parce que to yoka ki ba maman na biso nde ba pia conseil. Et ndeko moi si so za na maman o apesa ko conseil. Soko za na maman o apesa ko conseil. Yaya maman na za vraiment à féliciter. Maman wana za vraiment à féliciter. Neti ba biso oyo. To za ka na ba maman o ba pesa biso conseil. Ba maman o ba baner ko prier pour na biso. Oui, to za ki na ye, mais aza isute. Mais bola moi maman, ba conseil à maman etikala ezo ganga na ba vie na biso. Oui. To zo ki grâce wana ya kokola na présence to kola ki na papa na mama. To kola ki to mona ki ne ba mama bazalaki. Et likolo na ngonza sali grâce to vai na ba poto awa. Ba mama na biso azalaki na biso. Azui grâce ya ko continuer ko conseiller biso. Po conseiller suka te, conseiller continuaka. Libala mwana soka ke na libala, il faut continuer ko conseiller. Eh yaya, ki ba na système o cheto che. Te yo soko zo vivre na mobile no o cheto che. O ko tika libala, mutu mso akozwa ko batela ko bomba ye. Après wana siko ko ba miss de miss eloko le kitike ezata zo souffrir a souffrir te a ye bande ba technique en sa libala na ye alobi na opete ke libala neza parfait ba yoka na bien ba solale ba beba na ba bongisaka mais yondo zo lingo bongisa te yondo zo lingo kita te combien de fois to swana na mibali ba mama mobala za déjà na asuki na be mama to zarade na ba z nga mo pe ona lo ba bino ba yebisa nga ngoti. Eh mon père yebisinga ke ngana sike de likambo mais yo zo swana kaka yo zo loba kaka eza ba erreur auto sala ka to bongisa ndeko soko zwa ki grâce te mama peso conseil yo katanga ndeko ko bebisa no libala na loenge te mama ko panza no libala te po ozo ezo simba te na mobali yo zo mwasi musuli mobali musuli banda o tromper mobali non eza mabe mama mutabate la kabana na libala. Mama mutabate la kabana, mama zalaka wana pona ko batela bana ye. Yango mona rakutu ba papa bazaka ke movaina mobali aza capable ya ko tiko na bana ake ko kota libala place mususu to ake ko bala ne mwasi mususu. Mais mama to zaka wana na ba charge na biso to tambwa na bana biso. To zaka wana na bana biso pona olobake mama ne mutazaka wana pona ko batela bana, pona ko conseiller bana, pona ko vanda ko pesa bana éducation malamu. Pesa mwana éducation malamu. Soki yo rataki yango, yo kela bana ma pesa bango. Tozolo ba bongo. Po ba papa tamba kena biso ba totika la na bango.
Et sort, il y a divorce, pas si divorce, tu es bien, on s'en éduqué sur quoi bana bien te. Il y a oko sambo na poto. Mais soki ozana mobali, o bozo yokana, ba mezatanta mike, boye ba bongisango boko kolisa bana na ba mboko ya poto. Toko kolisa bana biso na ba mboko ya poto. Toko kolisa bana biso pe toko balisa bango, pe mabana na bango ba kokende, ekozala mabala moko ya malamu. To lobi o Peniel, lobi na yaki awat. Masola Peniel. Côté musuto condamna ki tobi nini, arataki éducation de base. Moi na arate ango. Et azana posa ba pesa éducation. To loba ki angot. Ngana zoloba, oya koseka aseki, oya kozala mayele azui. Masola libala esila te. Mutu ana expérience makasi na libala azate, to bakisara toujours. Ata ba mama mikola ata ba yaya bazwaka conseil. Et yo mutu osi okabwana mobali. Maka miste olobozo mona ngaka misi tika mibala ngo baza ba impoli, mibala ngo baza ba boye, ba trishaka yaya, mobali a trisha po ani. Mobali a trisha ki po ani. Po mobali ya ko linga yo. Bolingana ki bovandaka. Mobali linga yo bovanda. Mais comment ki mobali a triché po ani? Babilo msupe za ba bizalelité. Poni bolinga to bongisa bizalelité. Poni to linga to e bateke ba to tina ba famille za na ba lien. Poni bozo linga te boye ba ke ba famille na biso e uti pe na ba lien. Maka mama sala nga ko sala onte poni ko boya ngote. Bocha akaba minoko, bocha akaba kiteti. Tala ndeko na biso mwasi na bana 4 hein. Bana 4. Pas ces bana. Ba papa na bango bazate. Po nini impolitesse na biso. Pona nini bondumba na kati ya libala ozo continue sala kindumba. Merci beaucoup Nadine Nzala. Na kati ya libala yo continue sala kindumba. Yo zo benga ngo ke wa danger, ozo benga ngo ke yo poto, oyebi ba droit na yo. C'est vrai Miss de Miss Aloba il faut oyeba ba droit na yo. Mais ba droit to tshela ngo libaya te. Ba droit na biso to tshela ngo libaya te, ko tshaka libaya te. Libala soke komi oche, eza libala te. Mais là te mejo masidi. Oui, eza na babilo ko musuna libala so mobali pa oloba e amobe pe obeti kara. Eza pe na bilo mususu mobali oloba e amope olobi mais façon de parler il faut ezalaka pe bien. Po kaka na tamukie okoyeba to ko renverser libala na yo. Je fais pas des lives chaque jour, je fais des lives après 2 jours. Je fais des lives après 2 jours. S'abonner seulement et liker la page et puis obanomo na ba conseil nanga. Voilà. Na libala ezala ba ndenge bele ba stratégie bele ba tumisu ba renverser mabana na bango pona bango moko. Pona bango so yo ki olobake aya ba ndeko lobelanga boye ba ndeko salanga boye mama non. Ba mama na biso ba bandaki ko zwa temps. C'est vrai que tozo boya système a tozo nyo comme na libala o vanda kaka. Mais ezana bande ko mususu bazonyo kwa mate na libala. Mais azane na impolitesse. Arataki nde éducation. Aratende mutu wako pesa ye conseil. Azane na mutu ya malonga te. Auti déjà na liboto ya auti déjà na ba blessure intérieure. Akoli azu pene éducation te. Amo akuta na libala o mama azana via chakirumba. Chakirumba na via yemoko. Donc yé pas ça la o mama sala. Vous comprenez? Donc, à quoi qu'on perd de libane na tamuke. Pour mon bali nyo sota supporta moi c'est impoli. Mi bali mingi balinga basi impolité. Comme pe biso basi, to linga ka mi bali ya ben impolité. Biso basi pe to linga mi bali na biso ba respecter biso. Mi bali na biso ba tia biso na ba place. Et ça bongo. Libane ça bongo. Tu me respectes, je te respecte. Tu me respectes pas, je te respecte pas. Et nos mibali na biso tant to respecta bangote. Yango mona ba koma kana niveau tia beta ombata, tia koma ko beta yo po amoni loko moke sukisi. Yango asali bongo. Mais tant sou de ye moko ajara garçon violenté. Ajara garçon beta ate. Mais ezana basi musu ba pusaka mibali ba beta bango. Pona ni pona comportement na biso. Biso nyonso basi toza. Kokumisa te. Ndeko na biso atikali na libala na bana 4 yozo mona okitoko ya kitoko te na bakaya bongo siko omona kalate o kawa azupe muninga na emwasi omona kalate o tangu mususu omona o mibali baka bien te wana so ba beta masola mibali place ya zao bake mibali ngakumita ko conseil nga masola mibali te yaya osala kinde erreur otala ki place o wuti te otala ki te o ebite ke maman ndo ko chona erreur. Tika biloko wada.
toi ba ko respecter mibala toi ba ko respecter engagement toi ba ko respecter mibali na biso mibali pe ba ko respecter biso basi na bango toi ba ko va na ba na biso lelo ba to comment ba basi ya poto eza na basi ya poto misusu o baza vraiment na basi ya poto ya bien o baza na respect mibali na bo ba vandaka o ba batela mabala bazati o ba bavanda ba 15 ba 20 ba misu ba koli na mibali na ba lelo baza eza ba cas exceptionnel ba tu nyonso te ba basi ya poto ya impoli non ya poto ya bien baza o ba bana mibali jeune ti ba koli na mibali na bango ba boti pe bana na poto abazali eza nde na basi moko bo ba rata éducation nde mutu ba yaka ba impolitesse aboye biso nyonso te ba papa soki ba papa o ba kabwana na bandeko na biso ya basi po na impolitesse ba papa biso nyonso te toza bongo bo continuer kolinga okuta na mutu a bien ndenge toloba na miss de miss so okuta na mutu moko a bien bokova na bien so okuta na mutu a bien te akopourir vie na mobimba soko kuta na muta bien ta ko baby sa vie na ko renverser yo yango to zwaka ta ya ko luka nzambe ko yeba volonté nzambe est-ce que mutu o aza mutu nanga faut to yeba na ba comportement ba caractère avant to s'engager na mabala pe soki to s'engager na mabala to associer ka nzambe to tika ba biloko mususu eza na tina te non to zwa tant que eza libala to koti poto bota to kolisa bana biso ata pe soki to boti te mais to za na libala to zo da na ba engagement to za deux personnes to zo kola na bana na biso toto kobota kabana na biso toto za ensemble faut to za rappeler que to za fier to moni pe que couple moko boy ba komi pe ne ba koti retraite ensemble couple moko boy ba koti retraite ensemble ezate ba kepe ko zwa mbongo na poste ba kepe papa na mama mo be bazo tabola koko mo be ya mwasi na koko mobali ba simbi nzete dona rita la madre bia zo luka muntu Don Rita yo déjà na isa que le na mutu pona yo. Okima miss de miss o mona na asute. Okima o mona na asute. Mutu o na opesa yo na opesa ya mutu mususu. Na opesa ya mutu mususu. Po na ba un bon tonton ba luka basi ya bien, ba une grande dame ba luka mibali ya bien mais à condition que maman bongisa munoko, papa bongisa munoko, to zala bato ya bien. Po ezala te que ton ozu mwasi ya bato, ozu mobala bato, OK kuna, OK o pourrir vie na ye. To boy biloko wana mutu na muta bate la baza bate la mobali na ye muta bate la mwasi na respecter c'est comme ça quand tu respectes pas ton mari quand tu respectes pas ta femme mwasi akotika yo ke kozwa mutu mususu mobali pa kotika yo ke kozwa mutu mususu ale bino bokomaka na mobali akokende na ye ake ko s'engager na ye na mwasi mususu okomi ko tia fi wana mal à l'aise okomi se ko landela mobali o kisiko posa mobali lisusu bien mobali bovana na ndaku oyeba ki valeur ya mobali te oyeba ki ko respecter mobali te omona ka ke yo fi ya wow yo fi obwaka maka yo fi ya kitoko obosani ke libala eza mwasi kitoko te libala eza longité libala eza comportement libala eza façon ya kozalela basi kitoko kombe ba otula basi kitoko kombe ba otula yo so zu mobali ko batela mbala na de oko respecter te oko tchaka na sete do yo danger Yo danger, liba les a danger te. Liba les a danger te. O tika na bana o compte mi bana misapi. Liba les a danger te. To yeba ko senga ba pardon na liba na biso. O sala ki mwasi mabe pardon. O sala mobali mabe pardon. Oui. Ko bate misnga na mesan ko senga pardon te. Po so zo senga pardon eza kwa o yebi likambo o sala lobo senga pardon te. Toza batu. Et toza batu to ko isamaka. Soki mabe zali mi kitisa senga pardon. Po basi obali banda ya kitoko ya bataille ya bien bazuno mibali te libale ya kitoko te ko kasate no chaka ba suki hotelisi elongengwa osali bwende mobali alanjo po ya kitoko oui mibali alanjo po ya kitoko amoni bassin amoni wafi ya wow olo ba français oye poto mwana mokie OK c'est bien mais tant azu akotio na libala ayo ko mona deux personnes différents abi oyo ngana zwa kinde oyo na za mobala osani autika ake libanda ake autricher tant autricher yo pe moi si le quoi tokoka te tant mbala autricher ale yo pe obina bengani yo kende na lingiote mibala poto ba mibulu nani azot pedre tant yo bengani mobali po yo yeba kite otala kito ebite kezake impolitesse na yo ndemde bimisi mobali libanda mibali so ba bima pona impolitesse tant yo bimisi mobali obengani ye po alingi makamu po yo zake impoli
Ndeko mwasi wana kuna. Quand quelqu'un laisse, l'autre prend. Azui le siko mobali. A commission esko jeune premier. Aussi sango. Oye mbasi mususo ba kangeli o mobali. A otikate hein. Okolele. A kangeli o pena mobali a simbeli o mobali. A komo light sa pe a mobali. A komo bongisa mobali. Mobali pena se retrouver. Yaya. Bozalaka wana te okoma siko yo mwasi otikali na bana okomi motema moto ya Lili apembe je salue ta présence yaya de moi je salue ta présence mobali obengana ki akeli banda ale yo mwasi okomi motema moto okomi o azaki papa bana nga azana droit il faut ya ko s'occuper na bana ye bana babeli Jean-Pierre bana basali fièvre Jean-Pierre bana bazolela yo bongo Jean-Pierre muta a retraité bana qui n'est pas docteur. Benga ba pompier, benga ambulance. So ki mwana zobela. Jean-Pierre aza docteur te. Jean-Pierre osala ni. Jean-Pierre apesa rambongo abana te. Apesa mbongo ndenge nini. Bolingo etikali mukie. Bolingo etikali mukie. Apesa mbongo ndenge nini. Kuna paza na mwasi wa komine ya sika. Akuti pe mwasi na bana. Il faut apesa pe kuna. Aya ko pesa yo. Apesa pe ba famille na ye. Yo momto baby si. To yeba ko batela mabala na biso. To yeba. Munda muta batela. Pardon. Bozalaka wana te lokwa bino mo bosi bo bebisa mabala na bino pona impolitesse ale bomoni baninga basi bazana na mibai na bango bokoma ko fongolela bango misu. Bokoma ko luka ba mibala baninga bosala bango ba demande na Facebook. Nzoka yozalaka pe mama mokonzi. Ozalaka pe nanyo VIP international banda bengo première dame. Olongwe via première dame pona motema moto pona impolitesse. Ale olio tika baningo bavai na mabala na bango ba obuna na mibai na bango. Ale yope susu okomisu ko tala baninga na mibai na bango. Oh mobala mutu azalaka te. Mobala mutu azalaka te. De toutes les façons, mibali nyonso baza de nature, bandumba. So moi mutu akomo bandengo wana c'est qu'aza blessé de guerre. So komoni langage wana c'est qu'aza blessé de guerre. Obongisa ite na libala no liboso tika biso na mabala na biso na mibai na biso. Kokeko sala e demande na Facebook te po ko lingote. Ata soka lingia ko sakana yo po ko tikanga mwasi nete po na ebi ndenge ni ya kovana ya libana nga o sisango bokoma bongo so omoni mobala muninga na nzela mobala misite mobala miss de misite mobala tanya te mobala nini papa na biso papa ya miss tika ye azakana makama miss de miste miss ne miss aza bino ye aza papa mobala ya libala keba tant miss ando pia no conseil yokaki. Tant mis azo batela libana yo kutane nzela papa na biso papa national papa ya miss de miss biso nyoso na miss de miss okyo ko pesa ba mbote okyo ko sala ba mbangu okyo ko sala suki ba biloko ni bo sala kawana okyo ko sala ba demande banini yo zaki pena yo babenga ki mama mokonzi batelite ozwaki pe mobali boboti ne mwana liboso soko tali bien o mona kaka ke obebisaki yo moko. Mais tant au monde baninga bana libana bango ba obunda na mibai na bango yoko ya ko cha bango panzi ikolote ko batike mobile ne moko mtalinga inga non mobile na po linga yo seka kuta légèreté akuta ki ona mwa bo pete moko boy obandai ko panzana po mobile yana linga yo po oyo yebi ke mobile wana za mobile ya mutu oyebi ka za marié mama libala ozapete ko vierge te osio linga obota mozo landa mibala baningo bana libala te to boy na biso. Ozalaki première dame, ozalaki madame, ozalaki maman ministre, ozalaki VIP international, lokolo renversant na impolitesse, lokolo renversant na kibaminene, lokolo renversant po sali makambo mama bino salaki. Yaya, kene ko luka nzambe, soko sisi ko luka nzambe akopeso ya yo. Soko luki nzambe te, okotambola bongo, okovanda bongo, okotika na monde si je savais, tango yango ebongi yo changer. Toboy na biso. Voilà la famille. Voilà la famille. Toi, obatela. Toi, obongisa pena ba langage na biso. Toi, obongisa ba parole na biso devant mibai na biso. Toi, koluka nzambe, pona ba famille toti ezala ba lien o ezo benda biso. Soki mama na yo asala mabe abimana mibali na kati ya libala, yeba ke eloko ane ko ganga pepa na yo. Et soko koti na ba monda mama, okoti na ba je ya mama, yo po kotanga mibali na maboko. Tango wango ya kovanda bien na libala, tango wango ya ko respecter mobali, tango wango ya ko sunga ba na yo.
Pour maman ou alinga bana apesa bana conseil. Mais soki maman mo bo apesa ka yonde ko na moi si conseil te, aza maman gentité. Ako bota yo pe, boko zane pe bien, même ako ipe ko linga oti. Pour aomona ke yozo évoluer, yozo vana na libala bien, yozo zana ba chance, maman pa ko kote lo pe zuwa. To maman pe na kozanga koyeba na ye, akoki pe kozalaka na ndenge mo botri yo poko taka osama kamia osala. Zoke eza be erreur. Pour lelo soki yo baby si bana oyo boti. Ba ozana difficulté po bazala malamu. Loba ke nzamba sala bango grâce. Donc ba on peut ba osala kama kama okoko na bango sali. O yozo sala, o okoko asala, o yo sala, o bango pe ba osala. Alors to za wana pona obongisa génération. To za la wana pona obongisa. Mibali na biso bo respecter biso bo va na biso bien. Biso beto va na bino bien. Comme ça. To comme ça libala loko eloko monte ya somo ya mabe ya bien te non. To va na nango bien. Po suka nango ata to kabwana mibali. Tant to bima mabala. To kenda peka kolinga su mibali. Suka nango leba mibali na biso ba bima na mabala. Ba kenda ka kolinga na basi. Donc d'une part to linga ka bolingo. Lokwa to abato bolingo, lokwa to linga bolingo, to batela bolingo. Mobala ko tamwa na basi 10 nde balobaka. Atamwa na banda ku 10, mais moi si so tamwa ka na mabala 10, bakomo cho misapi. Bakomo cho we. Ye ma ekufela mbwa, muta musika ka nde mutakomela. Ye mibala koto ya Londres ba olinge sute ba yebi. Ye foka mibala ba France, ba Suisse, ye ka ifo mbai mwa uto Hollande, ta ba commission na niveau bongo. Po okome ko kabwana mobile ko anguba. To bongisa na biso hein. Ba papa langa o bana posa bala bazana posa basi bo continuer bo luka bo zwa tana bino basi pe o bazana posa luka mibali bo continuer bo zwa tana bino to ba ovana mabana na biso to respecter mibali na biso to respecter basi na biso to luka nzambe to luka prière po eloko eleki prière ezati nzamba pambola bino nyonso la famille lelo toza mardi naza sûr que na royal sous vendredi ou samedi ou même mercredi, on ne sait jamais. Donc, aimez page Nabiso, il y a Miss de Miss, pour ceux qui côté et notifier yo. Aimez s'abonner à Miss de Miss TV, pourtant on a côté et notifier yo. Kene na TikTok, aimez TikTok, likez TikTok nanga, il y a Miss de Miss 1, tu peux savoir conseil, la triste réalité. Voilà. Tu sais quand tout ça la mankamio se met tu peux savoir conseil. Oui, pour to linga mabala mingi, to linga nzoto mingi. Oui. Tolinga mabala mingi, tolinga nzoto mingi. Pourquoi tolinga mabala mingi? Toujours à bas conseil. Merci beaucoup Irène Foukiadi. Toujours à bas conseil. Toujours à la bien. Toujours solo la actualité yé. Mais l'actualité na ma solo bato to beta awa. Na lo bango na miss ete yanga na yo. Po oye komedi baninga eko komela pe yo. E li solo na oya nango turu. E li solo passe. Na oya na masolo na ata na masolo ebele. Masolo na po esunganga na yo. Nzamba batela biso bozala bien ba pokwa malamu la famille toza na fin du mois awa toza na fête ya page na biso eko xa 2 ans page na biso ça la 2 ans page na biso ça la 2 ans na fin ya mois avril soko s'abonner te ke yo s'abonner pour to ça ba dédicace to ça la fête en direct boy to ça la fête tozo sepela voilà toza pe susu na événement munene ezela biso na mois d'août. Na mois d'août direct, tous un événement moko so nzamba bateli na mois d'août. Merci beaucoup, merci na bande kunyo so ba pesinga ba merci par rapport ya conseil. Merci. Oui, nga pe na pesino merci pour bozalaka wana, Olga la première dame, merci pour bozalaka wana, boyoka conseil à Miss de Miss, belle sœur nanga sur, belle sœur nana linga mingi Joseline Victoria, la force est tranquille. Moi si ayaya nanga alema kitu nanga azalaka wana na mabena malamu balukaka babongisa poli bale ya bongo. Soki na komi na niveau mo boete melot mejo masidi. Soki komi na nuboete melote ko meka ko panzana na loyengete. Oui, so li bale komi na nuboete ko panzana na loyengete. Pesango temps, pesango moi temps. Ezana ba caprice ma mike ezalaka c'est normal pour to uti na ba famille différent. Oui, libala ko sa kate mo mbala gifle une fois ayo bengani ete mobali ko sa kate pour mobali mukolo wana agangeli yo non to bongisa na biso eloko eloki ko bongisa za nango te libala ya kitoko ya bien soki pesa melio so kuta na muta bien voilà poza bien nzamba batela bino
Je salue la présence de tout le monde. Bozala bien na linga bino na tina. Tozaka wana pour nous pesa na ba conseil à noirite daya nantina. Mais na pesi ba mbote mingi voilà. Bozala bien. Tokoya na au courant de la semaine, ton affaire à semaine, ton week-end, tu sur la sous-trice réalité, Chloé, Loane, Warren, je salue aussi ta présence. Vous allez bien, fille carré l'outété, coucou à toi, fille carré l'outété, Michel Okendembo, coucou à toi, Hermi AARC, coucou à toi, Donarita la Madre, Fernando Ez, Bernice Massamuna, coucou à toi aussi, Bijou Kassai, coucou à toi aussi. Voilà la famille de Miss et Miss. Que Dieu bénisse tout le monde. Breken Bayakamote Matedi Voka, l'infinitif et Juva Simba, le cœur de Miss, Nancy Moukokote, Olga Baby la Duciné, la Pesbino Mbo Tétania, la Rose Boz à la bien. Bisous à vous tous, la famille. Allez, au revoir. Bye bye.